Armée congolaise a récupéré 6 villages où ils ont occupé na miliciens Kodeko na Djougou na province ya Nord Kivu. Conseil de ministre où ils ont chaque vendredi pour na koyeba comment est-ce que mboko etambola ki malamu lobi ezalaki bongo 14e réunion où ils ont présidé na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité de Loya wapi ya soulevaki ba point ebele pe ba question sécuritaire fiscale pe ba droits humains ils ont figuré na ba bonne place na communication na ye. Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo aza bloqué na Kinshasa donc aza interdit pour na kobima libanda ya mboka ata pour na ba soins de santé na ye. Ba élément o union sondé to ko développer une édition na biso ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na lingala o nazaka toujours ne sengope plaisir ya ko présenter les bino yango kasi na souhaiter bino bolanti malamu. Mbote na bino bandeko balandi kaka ndenge na lobaki ne bandeli ya édition na biso armée congolaise a récupéré 6 villages occupés na ba miliciens Kodeko na Djougou na province ya Ituri. Natasia tapesi biso ba détails. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba récupérer 6 localités où ils ont contrôlé na ba miliciens ya Kodeko coopérative pour le développement du Congo na territoire ya Djougou na province ya Ituri. Ezali bongo kilo mission Livogo, Filo, Pe Batata na secteur ya Banyali Kilo, Kobu Pe Bambu na secteur ya Walendu Djachi na route Bunia Mungwalu à plus ou moins 50 km ya nord-ouest ya Bunia chef-lieu ya province ya Ituri. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole ya ba opération militaire na Ituri, nde azali ko affirmer nouvelle oyoke ba localité oyo nyonso et commission sous contrôle ya ba force loyaliste grâce na ba offensive oyo ezali menée contre ba rebelle oyo na nzela ya ba élément ya FARDC depuis jeudi 30 juillet 2021. Ba forces armées ba outi ko récupérer 6 localités oyo ezali sous contrôle ya ba élément ya Kodeko. Centre ya Kobu où ils allaient constituer également centre moko économique ya ba bandi oyo bazali ko tracasser population bazali ko tia population na biso mal à l'aise na ndenge ya kosakana te lelo oyo touti ko poser ba action moko concrète salvatrice pour na ko sauver population na biso na ko libérer d'abord nzela ya Bunia Mungwalu ndenge atalisaki na interview moko akordaki na presse mokolo ya lelo samedi 7 août 2021. Pona sikoyo ba opération ya track ya conquête ya ba localité oyo et permettre reprise ya trafic na tronçon oyo trafic ezalaki suspendu na ba chauffeur suite na existence ya ba barrière oyo echamaki na ba miliciens ya Kodeko oyo bandai ko futisa mbongo na ba passager nyonso. Et c'est qu'on rappelle que na début ya état de siège ba forces armées ba ki ko récupérer pe les sous ba village mosusu na territoire ya Djougou pe ba démantelaki au moins ba barrière nyonso oyo ezalaki érigé na ba miliciens oyo na route nationale numéro 27 axe Bunia Mahagi. Donc état de siège ezali ko continuer ko sala musala na kitoko pe kalate congolais nyonso akosepela na coin oyo nyonso azali na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. 14e réunion ya conseil de ministres et salamaki mokolo ya lobby vendredi 6 août. Nathan Siata sali compte sorti Polanda. Ba question sécuritaire fiscale paye à droits humains et ezalaki na bonne place na communication ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors ya 14e session ya conseil des ministres oyo a président ki mokolo ya vendredi par visioconférence na cité de l'Union africaine. 5 points de ezalaki inscrit na ordre du jour na koyeba communication à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État point à information ezalaki approbation il y a relevé il y a décision il y a conseil des ministres examen et adoption il y a dossier examen et adoption il y a projet de texte communication à président de la République est pourtant qui essentiellement sur 5 points à savoir
nécessité ya kosala franc congolais monnaie moko forte pe stable. Président de la République asengaki na réflexion moko profonde pona kosala franc congolais monnaie moko ya makasi pe stable. Encourageaki na bongo gouvernement ya ko concrétiser engagement na ya ko mettre en œuvre ba politique macroéconomique crédible pe ko accélérer ba réforme structurelle oyo ekomema yango na suka pona ko concrétiser yango. Ko concourir pe lisusu na renforcement ya stabilité interne et externe ya monnaie nationale en vue à améliorer significativement pouvoir d'achat ya citoyens congolais. Côté ya ba allègements fiscaux ya octroyer na ba concessionnaire ya ba service public pe télécommunication en vue à lever obstacle moko majeur na réalisation ya vision ya ko sala numérique congolais levier d'intégration ya bonne gouvernance ya croissance économique pe ya progrès social. Président de la République a rappelé qu'il na membre ya gouvernement que question oyo ezali inscrite na programme ya gouvernement sous le pilier 9 oyo ezali mingi sur promotion pe développement ya ba nouvelle technologie ya information pe ya communication. Yango ezali koleka notamment na kopesa ba facilité na ba opérateur économique oyo bazali ko intervenir na construction ya infrastructure oyo en vue ya ko accélérer déploiement intégral ya fibre optique na mboka mobimba. Côté à état de siège, président de la République a invité ba ministre na ba prérogative na bango pe na ba attribution na bango respectif ya ko œuvrer en vue ya convergence moko ya ba effort pe ba action na kati ya gouvernement. Yango ezali na bit ya ko atteindre le plus rapidement possible ba objectif fixé lors ya instauration ya état de siège. Nature ya ba défi ya ko relever ezali ko nécessité synergie moko ya ba action ya gouvernement ensemble tant sur le plan sécuritaire économique pe lisusu social. Na stratégie ya gouvernement face na crise oyo multiforme oyo ezali na partie est ya pays moko ya ba priorité pour la réalisation de l'objectif le plus immédiat ya programme gouvernemental à savoir concrétisation ya gratuité ya enseignement, proposition ya entrepreneuriat ya ba jeune pe na bongo suka ya exploitation illégale pe criminel ya ba minerai. Côté ya respect ya droits humains, République démocratique du Congo azali kosala ba effort ebele pona ko pacifier mboka mobimba avec instauration ya état de siège pe renforcement ya état de droit na lisusu lutte contre corruption. Président de la République a invité le gouvernement ya kozala attentif na ba différents rapports publiés na ba organisation non gouvernementale ya secteur. Côté ya baisse ya ba prix, président de la République a encouragé ba ministre oyo bazali na ba attribution wana ya économie nationale, ya transport pe ya voie de communication na hydrocarbures ba avancer na ba démarche na bango ezali ko viser qu'obtenir baisse ya ba prix ya ba service pe ya ba denrée ya ba première nécessité. Na point d'information côté à étape et administration du territoire. D'après situation, Ozaki présenté dans vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, état et territoire national et éthiquement généralement calme, paix, état d'esprit de la population est marqué notamment dans la poursuite de l'opération militaire, dans le cadre de l'état de siège dans Ituri, et dans le Nord Kivu. Na ba grande agglomération ndenga informaki police nationale azali ko poursuivre ba opération na ya lutte contre ba forme nyonso ya criminalité. Parmi ba faits saillants oyo et marquaki état d'esprit ya population, vice-premier ministre a évoqué notamment ba réaction vive pe ba commentaire consécutif na ba menace proférée na ba inconnu contre cardinal Fridolin Ambongo. Attente ya population, ya ba conclusion, ya ba concertation entre gouvernement pe ba opérateur économique membre ya FEC sur décision ya gouvernement oyo ordonna qui baisse ya ba prix, ya ba produit, ya ba grande consommation na Wendy. Côté situation sécuritaire, na côté na ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté qui na conseil situation sécuritaire moko o ezali ko tikala na nous relativement calme pe lisusu sous contrôle ya ba forces armées à République démocratique du Congo. Albiete bandeko oyo bazali en pleine opération militaire na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Autant pression ezali ko s'intensifier sur ba théâtre ya ba opération, autant ba reddition ya ba miliciens pe ya ba force loyaliste ezali ko se multiplier. Côté évolution de la situation de la pandémie à Covid-19, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a confirmé qu'il y a tendance baissière, il y a une incidence nationale, il y a contamination na Covid-19. Par rapport à la dernière semaine, baisse et Zali Bongo, il y a 12,2% avec diminution, il y a 7,9%, il y a des cas importés.
P constance moko ya taux ya létalité maintenu na 2,1%. Côté ya rapport ya mission ya participation ya République démocratique du Congo na ba réunion ya G20 P na ba travaux préparatoires ya COP26, vice-premier ministre, ministre ya environnement et développement durable a présenté qui na conseil condensé à ba information aux ko résumé participation ya République démocratique du Congo na ba 6 o ya G20 na Naples na Italie. Pelissus na ba travaux préparatoires ya COP26 na Londres na Grande-Bretagne oyo esalemaki du 22 au 29 juillet eleki na ba discussion ya G20 na Naples na ba nation e participaki ndeti République démocratique du Congo bazwaki engagement ya ko contribuer conformément na ba mandat environnementaux ya moko na moko. Pelissus na élaboration ya programme oyo ko permettre na ba décideurs financiers ya ko comprendre malamu pe ko évaluer lisusu ko gérer ba question environnementale. Conseil des ministres a adopté qui relevé ya ba décision prise lors ya 13e réunion au Esalemaki le 30 juillet 2021. Examen pe adoption ya ba dossier. Ministre ya agriculture lisusu a soumetaki na ba membre ya gouvernement état de lieu ya quelques projets agricoles pe ba mesures d'urgence oyo esengeli kozwa. Kobanda na bukanga lonzo oyo ezali ko nécessité ba moyens financiers conséquent pour na ko parachever récolte ya masangu na transformation nango na farine pe lisusu na semoule pe préparation ya saison A 2021 oyo esengeli ebanda déjà en passant par programme volontariste agricole PVA, plateforme agro-industrielle ya Lukula pe lisusu triomphe société ya production d'engrais situation globale nyoso balandelaki yango malamu. Comme solution immédiate, ministre de l'Agriculture a sollicité le gouvernement décaissement ya fonds moko ya programme agricole d'urgence pe ya ba intervention post-Covid-19 approuvé na conseil des ministres ya juin 2020. Pe solde nango ezali ya montant moko équivalent na francs congolais ya 39 800 000 $ américains. Mbongo oyo ekozwa en charge réalisation ya ba travaux post-culturaux ya saison A 2020 na ba site ya Bukanga Lonzo, Nkundi, Nkwadi, Sakadi pe Mongata. Côté examen pe adoption ya ba test. Avant ya conclure réunion au ya conseil des ministres, président ya république a fongola ki bongo débat sur évaluation ya ba opération militaire ezali mené na cadre ya état de siège na kati na yango oyo 5e prorogation nango pour la période il y a 15 jours et où tu as autorisé le 4 août et l'équipe na parlement. Au terme, il y a un échange oyo fourni. Option est qui dégagé. D'abord, on a sens il y a envisager 6e prorogation il y a état de siège yango. Enfin, il y a qu'on permettre na ba forces armées, il y a République démocratique du Congo ba intensifier ba opération na bango na 2 provinces oyo ezali sous état de siège. Et bandaki na 11h06 pe réunion au conseil des ministres oyo et silaki na 16h35 compte rendu et salimaki bongo na ministre ya communication et médias excellence Patrick Mouyaya Katembo Kinshasa et l'équipe partout. Barebelle et alliés démocratiques force ADF na mkuse babomi lisusu 5 civils na Beni na province ya Ituri. Nathan Siata pesi biso ba détail. 5 personnes bakoufi na nouvelle attaque attribuée na barebelle ya alliés démocratiques force ya ADF na bagglomération ya Mapasana oyo ezali situé na nord-est ya Mamove na territoire ya Beni Nord Kivu. Mokolo ya lobi vendredi 6 août 2021. Information oyo ezalaki rapporté na presse locale na nzela ya société civile locale. Kinos Katou, président ya société civile ya Mamove, a expliqué que ba habitants oyo bazalaki plongé na psychose moko ya makasi suite ya ba nouveau carnage oyo tukosala melisusu mokolo ya lobi na ba après-midi. Azali ko senga bongo na ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC bakende lisusu likolo makasi côté efficacité na bango na ba opération en cours contre ba groupe armé na est ya pays. Na journée ya lelo touti ko enregistré mort ya 5 personnes na Mapasana. Mapasana ezali situé na nord-est ya Mamove na groupement ya Batangi Mbao, secteur ya Beni Mbao. Ennemi azwaki direction ya Mapendo vers Mabo. Tozali siko awa ko senga na population azala prudent pe armée à poursuivre ennemi afin que ennemi a continuer lisusu te ko contournaka babilanga ya population ndenge a déclaraki. Kasi senge koyeba que un jour avant 10 autres personnes pe lisusu bakufaki kaka na nouveau carnage moko oyo pe etiamaki na actif ya ba rebelle ya ADF toujours na groupement ya Batangi Mbao.
Situation oyo ezali à la base ya tourner au ralenti ya activité socio-économique nyonso na ba village environnante ya village oyo ezalaki attaqué face na insécurité oyo ezali kokola na région ya Beni. Porte-parole ya gouverneur militaire ya province ya Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge a échangé ki mokolo ya lobi vendredi na presse locale na Beni autour ya état de siège instauré na président de la République avec comme objectif qu'on riposter contre ba groupe armé. Na occasion yango a rappelé que une centaine ya ba collaborateurs ya ba rebelles ya ba forces alliées ya démocratique ADF bazali aux arrêts depuis mise en vigueur ya état de siège na province ya Nord Kivu pe na Ituri. Pe affirmaki que ennemi azali kokima na ba pays mususu. Il ne faut pas kozwa ba ADF wana na légèreté. ADF azali na batu na ye na ba région oyo nyonso na Mozambique, na Tanzanie, ti na Kenya. Tout à l'heure touti ko échanger na ba officier ya CIRGL. Batali sibiso ke kokola ya ba ADF oyo ezali ti na Somalie. Pasi ezali ke soki biso ba Congolais tozali ko continuer ko collaborer na ba terroriste oyo ba ADF ba mai mai et sengeli ko tika ko servir bango de béquille surtout na ba ADF. Pe ba Congolais oyo nyonso bazali na kati ya ba groupe armé oyo ya ADF esengeli ba tika na makambo oyo ndenge ya exhortaki. Esengeli ko rappeler que état de siège oyo ezaki instauré na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali prorogé pour la 5e fois na Nord Kivu pe na Ituri. Prolongation oyo esengeli ko yeba ke nanu e rencontrer veu ya ba élu ya province oyo te oyo tisiko oyo bazali komona ke état de siège oyo musala ezali ko salema malamu te pe bazali ko solliciter d'abord évaluation nango suite na continuité ya ba tuerie oyo ezali ko continuer ko salema na est ya République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a formellement interdit comme Malibanda Mboka tapo na ba soins de santé na ye. Kasi selon source na biso, eza parce que ya boya qui ko répondre à l'invitation ya procureur général na likambo o etali dossier ya Bukanga Lonzo. Image pe commentaire na elema oyo. Après l'arrestation na ye, Augustin Matata Ponyo aza pour le moment bloqué na Kinshasa. Sénateur Matata Ponyo aza autorisé te kokende na fief na ye ya Kindu. Topé kobima libanda ya mboka pona ba soins de santé na ye. Ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo a annoncé que descente moko ya police esalamaki na domicile na ye le 3 août. D'après témoignage na ye, une dizaine ya ba policiers dirigés na général moko basalaki irruption na résidence na ye pe ba menasaki ye pona kobo ya ko répondre na mandat ya comparution illégale na dossier ya Bukanga Lonzo. Avant que Bajan à la police ba décidé ko intervenir na domicile na ye, ancien premier ministre Matata Ponyo aboyaki ko répondre à l'invitation moko ya le 20 juillet. Il y a Jean-Paul Mouko, le procureur général près à cour constitutionnelle, yé alingaki ayoka ancien premier ministre Matata Ponyo na affaire ya parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo. Selon l'information na biso suite ya kobo ya ko répondre à l'invitation wanande Jean-Paul Mukolo atindaki mandat ya comparution na attention ya Matata Ponyo pona le 3 août na Tongo notifié na requête oyo sénateur Matata Ponyo a répondaki na procureur général pona ko signifier ye que abandaki ko s'opposer pona nouvelle fois na procédure oyo. A évoqué les sous na réponse na ye que fragilité ya état de santé na ye suite ya empoisonnement wapi a assuré qu'il azalaki victime le 20 juillet. Opération ezalaki bongo ordonnée na général Stéphane Baké Monga Akambo. Sur place, régularité ya procédure ezalaki questionné na Matata Ponyo na ba proche na ye. Témoin moko ya scène a précisé que babandaki koluka ko contacter procureur général na téléphone mais ye azwa ki soin ya organisé pour azala injoignable. Autorité azwa ki décision ya kosi en opération oyo interdit ya kobima na Kinshasa selon rapport ya IGF. Sénateur Matata Ponyo azozela classement sans suite ya dossier lié na dédommagement ya ba victime ya zarianisation. Ye aza pour le moment interdit ya kobima libanda ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Ya
ensemble ezalaka susu te mpona Beltesco mpo toyebi ke ye nde akanga tous les 4 coins ya République démocratique du Congo. Beltesco azalaka wana toujours mpona souci ya peuple congolais atiela biso na marché potopoto blevita potopoto oyo eza na protéine pe vitamine nosalaka bana bakola kitoko kasi na mikolo pe bakota masolo yango bolanda. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine. Sachet moko kaka ya pamba ya blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour na développement ya mikuwa. Poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais la poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Besoin ya ko voyager à l'étranger pour na kozwa traitement ya mis sous solution déjà ezwama en Ariel optique bolanda. Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali pour na bapasi wana ya cataracte na bapasi etali rétine. Donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville, bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo, bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité ozali occasion ya koyebisa baninga bien que bango nyonso se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko salango awate sika toko ko salango awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akenda to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana pona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bande ko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Lelo motuna etunami na KNB News. Pourquoi basi mingi ya mabala balinga kofanisa bandeko na bango donc famille na ye evana na ndako plutôt que famille ya mobile na ye. Bakinwa ba réagisaki awa na micro ya Peggy Ilunga. Libala ezalaka pona deux côtés donc côté ya mwasi na ya mobali. Kasi mwasi ndi asangisaka le deux familles. Yango esingaka ke mwasi azala motema monene ya supporter belle famille na ye. Yeba ke soki déjà okoti na famille ya bato. Il faut ndima bango ndenge bazali avant s'engager na ndeko na bango. Mobali ya ko présenter yo na famille na ye. Kasi yo moko nde ko juger comment est-ce que bazali soki bouvana na bango bien. Donc ye kolaka bango déjà avant que okota ndako libala. Mingi balobaka ke basemeki bazalaka trop problématique. Ata osaleli ebola mundenge nini un jour okobima kaka mabe yango esalaka ke basi mingi baboya kofandisa basemeki na bango na ndako azo préférer ndeko na ye po ayebi ke ndeko na ye ata problème eza ndenge nini ako protéger ye
kasi toyebi ke likambo etali kofanda na bato malamu edependaka pe na éducation ya moto bato mosusu bakola na bango misana kofanda na bato esika moko te yango biso magazine KNB News totunaki na population kinoise pourquoi basi mingi ya mabala balingaka kofanda na bandeko na bango plutôt ke na bandeko ya mobali na bango. Libala yalaka deux côtés, eza côté ya mobali na côté ya mwasi, hein? Sikoyo mwasi soko lingi kaka bandeko oya yo lingi ya mobali te eba mukolo yindela yo nde mukolo yeba tina ya famille ya mobali parce que ozanga moto ya kotelemelela yo ya kokotela yo tout le monde seront d'accord pour que yo okende. Donc alors il faut faire beaucoup d'attention. Yeba ki libala ya na deux côtés. Donc conseil pour les femmes ayeba ko respecter famille ya mobali azwa bango pe lokwa bandeko nayi mobali musuba za makamala mute sura ya undimi afanda na ndaku na yo akubo botele ba problème yo to boyaka ina fana bandeko na nga po problème ko zala te kasi yobiti ke mwasi dem tazana ba privilège wana mwasi na famille mwasi baliara mingi ko le ka famille mobali tenga na boyite ye mobali so nga pesa bandeko na ye opesa bango na ko kucha mobeko te akoko yana bango me ko fanda baolukiloka likamata mususu bongo na lola kuna esika nzamba azalaka satana problème ebimaka ndeni kuna lisumu ezalaka te ebimaka ndeni esika bato bazala problème efo ezalaka ata so olobaka te tolingaka mpe bango bakofanda na bango me bango bazalaka na mwa zuwa kote ya bayoka te ndako eza ya ndeko na biso ya mobali abandi kosala makambo moko ya mabe ekosepelisa motema na yo te yango omonaka ye moko mindonde bali ndeko no yawa agotosema la lesi boye bakende kaka mindonde banaka place wana oui po epala ngata ndeko na ngasa mabe na mona nga malamu na kofunda ite me ya ndeko mobali soki na monika mabe mbala moko epa ya na ye tala ndeko na oza osala boye tala ndeko na yanga mona koloba te conseil na kopesa eza mabe fe kolinga kaka nyonso mibale po bango nyonso baza kaka bandeko yo poza na bote mpe bandeko ya mibale esika mpe mbo bakende kobala tako yo mpe okende kuna ekozala kaka malamu te de kosangisa kaka bango nyonso bazala kaka bien comportement eza mabe po na nga na sepela nango te parce que yo ntango oza mwasi ozanga ta libala fo olinga mpe bandeko ya mobali yo ozopesa avantage mpe bandeko na omoni ke ndeko ya mwasi oya na ndako mama bango oyebisa bana bolola ata na salon ndeko na malala na mbetu na bino mais soki ndeko mobali aye na ndako po oyebisa bana bolola ata na salon papa alai kala na mbetu na bino aloba te eza comportement mabe eza normal te bon mpola koinvite ke basemeki bandeko mobali baza baproblématique wana eza ma raison te bolingo eza ya deux personnes donc basemeki baye kokutana parce que olinga ndeko na bango so olinga ndeko na bango te basembe bakoyeba mpe yo te bakoza mpe pembe na yo te en tout cas eza raison te bon en tout cas na part na nga mo meme ngai nayebisa madame na ngai so olingi bandeko na te ngai mpe olinga bandeko na yo te donc oyo baza bacaractère bongo eza mabe batika caractère wana donc mobali naza chef de la famille mobali nde moto azopesa ordre na kati ya libota alors yo mwasi okotema le devant te opesa ordre moko boye devant mobile na yo bandeko mobile ozolinga bango te ozopesa avantage pa bandeko na tuko eza mabe batika caractère wana meza normal te ata liboso nzambe condamnation eza likolo na yo baboti nyonso babundaka mpona bana na bango bazala bien na vie okomona parent azosala effort ata mwana moko akoma stable un jour po asunga bandeko na ye oyo baza nanu faible na famille ya bongo yo mwasi soki okoti kende nde kosangisa kasi kokabola te yekola kozala na bango bien pe maîtriser bango po bozala malamu yebaki soki oza na bango pe bien ata un jour problème eboteli yo na foyer na yo bango bakodefendre yo mais soki oza na bango mabe okozanga moto akokotela yo. Kinshasa eleki partout. Édition na biso ya mokolo lelo samedi 6 août suki awa merci na confiance pe fidélité bopesa ka biso mikolo nyonso po boyebi ki awa nde tosala ka bino musala ya solo pe bozwa ka information sûre pe vérifiable kasi na bosana te kopesa merci na ngana équipe technique pe rédactionnelle o basista ki ngana mokolo lelo na sima caméra tozaki bongo na Peggy Lunga pe Régie Simba Makina Papa Timothée Kaimbe o azali kosala toujours musala kitoko na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Yemoko les grands lions de la communication Jimmy Mukendi Chimanga ngana bino tokutani mokolo ezali koya kasi na souhaité bino ba bon week-end pe kimia na mabota na bino au revoir. Réalité ya bana kino